Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. C'est la servante de Dieu, Maman Clarisse. Nzamba lola apambola bino, bien-aimés dans les Seigneurs. Toko le makambo etali mboko na biso Congo. Toko le makambo etali ekolo nyonso, village nyonso, mboka nyonso. Toko le makambo etali tribalisme ekoti na Congo. Tribalisme eza diable, tribalisme eza satana. Babi toute élévation vient de Dieu. Mais ba congolais comme ko bomona bango ba congolais, congolais comme ko ina mningane congolais, congolais comme ko ina ndeko na ye. Soi-disant baluba baza ba congolais te, soi-disant batabandu baza ba congolais te. Boye biso ba yombe baza ba nani. Boye biso ba Congo baza ba nani. Boye biso ba ngala baza ba nani. Comment tozo mona zo sala pasi parce que Félix Tshisekedi Tshilombo comme président, Fayulu a comme président. Mais bisoto de Sebela qui n'a Fayulu. Fayulu soit comme président parce que toute élévation vient de Dieu. Le cause la même Satan a décidé que Félix soit la présidence. Ceux qui nous emballent que Félix soit la présidente et Félix soit la jamais président. Ceux qui nous emballent a décidé que c'est Fayulu soit la président, Fayulu soit la président. Mais n'engeni na kati na bango mi balé wana bango ba vandi ba lez na banda kuna bango. Mais biso de komi kobomana parce que yaza muluba, yaza mu Congo, yaza mu tabandundu, yaza mu yaka. Na gouvernement muyaka zalakate musonga zalakate muswahili zalakate muluba zalakate po biso tout ba congolais biso tout wuta na libumu ya papa moko mama moko tokotisi ki mutema mabe tokomi kobomana tokoti tiki vanta tozomona le musu mama zotamba na mwana na otota na tele o esalinga passe na kingasani bobomi mama na obina mwana parce que aza muluba est-ce que mama na mutalobaki na nzambe ke nzambe atena libumu baluba biso monde batamoki tokoma ko pona bekolo na lola muluba akate muswahili zalate mongo zalate muluba moloba zalate mutabandunda zalate bino komi ko finga baluba bazo finga batabandundu bozo welela nini soki lolo Félix Tshilombo akomi président les musu batu o bino bo sa désordre na bo li atambonga Félix te bo vanda tana Félix te akokipe ni mama no ni papa na yo nazo za para mutu te soki azaki le musu Fayulu Madidi mutazwaki président bayaka nyonso te balinga balia mbongo Fayulu bayaka nyonso te balinga baza pembe na Fayulu elinga zaka ba proche ya Fayulu balinga balia mbongo Fayulu mwasi na ye na bana balinga balia mbongo Fayulu mais biso tokotisi division entre biso na biso tokomi kobomana omona muluba mususu akangili puta zobina mutu ashi omona mutabandundu mususu azofinga baluba muluba mususu azofinga batabandundu tokomi wapi esa na Congo zaka na baluba na Congo zaka na batabandundu na Congo zaka na bakolo wana mibale bote ba Swahili wapi bote ba songe wapi bote ba katange wapi bote ba Kongo bote ba loba wapi. Tandis que ma auto sala ezopé sans zambelo komuté. Il y avait une prophétesse même dans mon akele que oh Dieu m'avait parlé. Nzamba lobi que c'est Fayulu le président. Est-ce que qui nzamba lobi que Fayulu le président? Bon excusez-moi parce que Dieu vous bénisse parce que bino bo finga akaka. Vous comprenez que le côté jole kala mokilo parce que vous êtes des aveugles. Quand la Bible nous dit dans les livres de Matthieu, un aveugle ne peut pas conduire une autre aveugle. Na bino za aveugle mo ko conduire bino nyonso na erreur. Yebi sanga siko. Ndio to sabon est-ce que ezana baluba nyonso. Ba mutu azana Félix Tshilombo. Est-ce que ça n'a pas tabac de l'union sur bon comment ça s'appelle na Martin m'a dit non toi tu vivre en ignorance et ça la prophétesse moka bimaka lobi nanga ke alobi ke oh non bana nzambe nzambe bisinga c'est Martin Fayulu mutoza la président babi oh nzamba lobaka sanzate on nzamba loba chante soki nzamba loba ki yo muto tanga ko kota 2019 to kota te donc il neza la ni maman na yo ni papa na yo na force na ye akoti na 2019 et ça paraît que soki nzamba loba ki Martin Fayulu la président et koki samite mais toute élévation vient de Dieu to zela totala et quand ça appelle Fayulu comme président le akufi na ye. On s'appelle le Martin nani Félix Tshilombo comme président moi appelle aller na mbonga bo conduite afin de la conduite akufi na mais tozo bunda tozo welela nini bolingi konge bonga bolingi kongo nyonso tambola bien mais to lingana biso comme la Bible nous dit aimez-nous les uns les autres ceux qui toza bo moko to sanga combat et Congo et bonga ndeni combat et sila ndeni parce que ça na ba famille musu ba olela bandona ba bakufi ça na famille musu batiki bana batiki basi na bango mais bino bo saka mobulu eyule joie bomai bozo comprendre eloko ni bolingi bomboka etambola bomboka etelema bolobi ke fa est-ce bataka muna kisi na bokondi na makasi est-ce bataka muta comme président na kisi na bokondi na makasi parce que toute élévation vient de Dieu même si na deuxième monde ba décider que Fayulu bien Félix ça la présidence ce qui nzamba loba ki non mutu mo le ki nzamba na makasi te biso tout ça ouvrage ya maboko nzambe parce que biso tout ça ba argile on nzamba sala mais to komine ma moko boye
que soki mulomoni muluba il faut boma muluba omoni muna muluba il faut boma ye omoni mutabandundu il faut boma ye tozo welela nini Mobutu azaki mutu mabe awa to finga Mobutu to kritika Mobutu mais lelo to sekusi Mobutu biso ba congolais ba vegle to komi ke Mobutu ayaki po sangisa Mobutu aza mutu malamu mais bobosani boba ke Mobutu azaki dictateur bobosani ke bino bo finga Mobutu aboma ba congolais Mobutu dictateur anyokola biso beta mbangola minene na maboko bobosani bino ba congolais bo sekusa aka batu bakufa so limbe ba buzoba ya congolais Baby kalambai omona kaka Kongola al sexe akamda kufata alingaki yoto soko kufa mona kina matanga azolela makasi ezande mona mbole kana Kongo bala musi Mobutu omona ba Facebook nyonso kama Mobutu patata bo moko ekolo me bango baboya Mobutu ngene tiko kima na nyama roke sika kende ko kufila malade apostate mais lelo bozuko la musi Mobutu bokoti sous tribalisme bobi bien sûr Mobutu alinga tribalisme tiboye bisanga. Est-ce que Félix Tshilombo aleki na télé alobi ke ngana za président Maluba? Est-ce que Martin Fayulu aleki na télé alobi za président ya bato bandundu? Non. Mais pourquoi bokoti sa zizani bino na bino bana tata moko ekolo moko? Mais pourquoi tozo bomona biso na biso tribalisme ekoti? Yo mono za Muluba babi Félix a gagné. Yo wono bandiko bina biso Baluba na sukoli champagne. Félix ayebi. Est-ce que Félix te connaît? Est-ce que Félix Moudatindio au sepela na buzobo ozo sepela? Rendre grâce à Dieu que papa si le président jeune na Congo l'air mususu na mawanzambe makombe que changer. Mais bino de batalibanda bobi Félix te bino to na tribalisme. Diabalati le plupart basa bata science au kit, plupart c'est des sorciers, plupart basa bata misama bena bata bandu mingi basa bata misama be. Parce que Fayulu aleki jamais lobi que ya sa président bata bandu. Félix aleki jamais albi asa président Baluba mais a biso moko bana mboka tozo bomana biso na biso yebisanga ese na Congo Brazza batu ya batu alo baka muli kutuba na balari ese bako bomande so mapona sasu mais pourquoi toza ba vegle boye pourquoi makile zo tanga ya biso na biso bana mboka Kongola zaka su na fierté toyebaka Kongola za mutafia ba mande ko resider biso na bekolo mususu omona Cameroun ba bino ba Kongola bozali kolo Babenga soba zaiko mais lelo mo benga soke batu pamba Kongola makambutu beba mutu Kongolais beba Kongola préfère na balabala mais na chaussure il est monsieur à 5000 Kongola préfère tambola ka piéton mais là monsieur na voiture le kile mususu ndako alalaka pomona ke Congolais a BBC ye moko mutu na BBC ye moko mentalité na a BBC ba penser na ça se rendre compte to linganité to zana bolingote. Les gens battent monsieur comme ko banga na ba vie na bango à cause que bo télémisi tribalisme makasi. Bolingi Fayulu za la président, priez pour Fayulu. Bolingi Félix za la président, priez pour Félix. Yo muto tellement comme ça tribalisme na ba Facebook au finga bak. Est-ce que ça quand ba genou na pour ensemble la pour na Congo? So bozo continuer kaka. Nzambe aboma mutu moko na entre ba président na mibale. Soki bozo continuer nzambe akoboma mutu moko na ba président mibale. Soki abomi Félix te akoboma Fayulu parce que po bino bo sepela nzambe partage ka gloire na yete. Nzambe nana poni président akozala na Congo te. Eza bino bata musuni boza na misa molimo te merci j'ai dit ndebo poni ba président wana mibale. Parce que ce que ça qui président on zamba poni et ninga lengande bo le gabote bino ko ko zonsa mokili na seka ba Félicien bona ba eboe bondenge nini David soka lang alonga ke zake epoka David soka longa ke zake epoka David biso ko bundaka subi tumate zate ke to za sacrifice ba papier na ba jaba ba leka ke sacrifice ba bomaka ba on tana ba on c'est déjà passé to ko mina ta musu il faut to approcher entre biso na biso to lingana to tonga mboka ndeni soki ba bi ke Félix aza président total nanu ndenge Félix akotambusa mboka bolobaki mwana mboka Kabila kende non soki obi ke Kabila kete Félix ateki mboka attendons parce que soki Kabila kete Félix bien sûr yem tateki mboka Kabila osani aboma Félix bomona mobule za mboka soki eza bongo te Fayulu akozwa place. Toute élévation vient de Dieu mais bino okoti ici tribalisme na kingasani kuna bokomi ko boma baluba pona nini bokomi entre baluba entre batabandu to wele la nini. Moi je suis pas Muluba mais je suis Muyesu, je suis l'enfant de Dieu. Na ko supporter jamais comme on a ke bande ko ngai ba bomana na ko ndima jamais bande ko ngai ba bomana ngai ba yaya mama na ba botana baluba ya na nga mo sabotana baluba mais moi je suis Muyesu
parce que baluba basonge baswahili bangala bakongo tokuta ekolo na mokila se nzamba asala biso na ekolo te asala biso tu famille biso moto kozwa bekolo wana mokila se tokoyeba balangi mosusu nde balakisa biso sikoyo boyebisanga toza na tribalisme toyike bamindele moto abebisa biso sikoyo sanga balangi oyo mpe toya kozwa na mokili oyo mpe tokoma kokabola seke bamindele mpe moto biso balangi toti kokosela mpe mindele biso mona tolingani te mpo mindele baseloigne na biso mpo mindele bakima biso efona toza na bomoko tolingana tozolingana te tozolingana te na tango mokie oyo ka élection eleki mokie sel même pas 6 mois même pas 2 ans tobomana boye eboso tokomi na 6 mois Congo esila Congo vraiment esila parce que tribalisme oyo ezopesanga mawa omona yo mama mokolo leki oza na libala te oza célibataire ndeti nga na bana ozobina mutu ashi kozwango ni ese Félix ayebi yo ese Félix ayebi yo na mutu ashi ozobina mpo bato mosusu bamona ke yo oza tribalisme ozofinga bekolo mosusu yo mona oza mutu abandundo tie foto Félix mabunda azolia fufu mais ye mpe aza na bana aza na famille na soko aza mabunda olia fufu nani na Congo aliaka fufu masangu te parce que vie ekoma cher ekoma ozala oza mutu abandundo ozala oza muyombe ozala oza mukongo il faut somba sakombi moko ya fufu sakombi moko ya masangu osangisa esala ebele mpo bana balia batonda nyonso na bokotisika tribalisme bokomi kozana bafufa baluba botie bokomi kozala biloko bata bandundu botie nayebi te bozoluka boganye nini Congolais komaka kofinga ndokono Congolais Congolais olingi Congolais te Congolais soko fingi na tongo fingi na pokwa bozwaka na bino eloko te moto alifelo ezotondaka mpo na bino ezotondaka soki toluki nzambe te soki tosambeli te mpo Congo ebonga bien aimé dans le Seigneur Congo ebonga te yo lobi Yesu aza mundele yo lobi Bible akomi na maboko bien sûr Bible akomi na maboko mais l'inspiration eza na kati ya Bible et vient de Dieu. Mais ce qui est beau respecter ma commune en Zambie, au bout qu'on prier Yesu, la Bible nous dit, nous tous on passera par Jésus, on passera par notre Père céleste. Ce qui est beau cité, il y a rien ça va marcher au Congo. Le long à la tiliputa, t'as qu'une femme congolaise. N'a qu'un foulard, t'as qu'une femme congolaise. Pour ma maman boyo kanga, le combattant, même les bateaux, au besoin de l'oyenge, au besoin de comprendre le besoin. Tambola na mboka te bokoki kofinga bokoki koboma bokoki kosala tribalisme na Congo ça marchera pas sans Yesu Congo ça marchera pas bokoki kovoke nzamba bikeko bokoki kokata Bible bokoki koluka ba chef coutumier sans Nzambe Congo Israël et kobonga kate parce que Congo c'est la terre promise et ça la terre promise eza ndako ya Nzambe ceux qui vont comprendre te y a rien ça va marcher na Congo tikana yebi sabino Congo ça marche pas pourquoi parce qu'il y a beaucoup de gens de fétiches beaucoup de faux pasteurs beaucoup de faux églises beaucoup de gens qui ont la méchanceté la sorcellerie bolingi te le misambo kwa biso Congo la za mauvaise Congo la za motema mabe Congo la linginde kona yete Congo la lingi ko sambela te Congo la lingi ka kofinga omona mutalobi ka bongola mutema afinga akaba ninge sika bongola mutema siko yo finga akaba ninga wana baninga na bakoluka Yesu na yo ndenge nini baninga na ba changer ndenge nini po amona ke yo changer po baluka Nzambe maintenant yo zanaka po fingaka yo zanaka po critiquer ba faux frères en Christ vous êtes là pour parler de mensonges na kombo Nzambe blasphème de Saint-Esprit c'est pardonnable ni na seni na likolo vous êtes là seulement pour détruire les œuvres de Dieu mais Yesu azomona yo soki Nzambe azoboma yo te parce que moto no ezokola mo ebimaka pona moto nyonso mbule betaka pona moto nyonso c'est pour ça Zambazolela na Michée 3:6 Nzamba lobabi qu'est-ce que je fais à ces peuples na sali peuple oyo nini pour na sali bango nini na bimisi bango na pays servitude na sali bango nini toujours comprendre le côté na c'est nous pardon totika vraiment kambozo ya entre baluba batabandundu totika ngo. Pourquoi tant qui seke da sala ki boloba ki onte mais moi no bozo finga za mona ki seke di o bozo tsa ki seke di liboso Martin Fayulu bozo finga bolobi ka za madidi mkonza peuple mais bozo welela nini tribalisme nini est-ce que bomoni Martin Fayulu ibo bunda pona ye est-ce que bomoni Félix ibo bunda pona ye botsa kimia na Congo botsa kimia même na poto biso toza tata mo mama moko tous à la bomoko, beaucoup de ça la marche, beaucoup de koloba ndengeni, soki tous à bomoko te rien ça va marcher. Toi tu quand on a ba occidentaux ba mindele ba ni biso mona tous à la bomoko, to lingani te, bo bandaki ki combattant na bino bien bo séparer o akoma, je sais pas vraiment, et là on y va Congolais bozoluka.
C'était votre servante de Dieu, Maman Clarisse. Mazali na boule na moté, mais tondi makasi na mona ba vidéo ba saki ba bomi mama na mwana bakati batumi tout bozo mo bata moto. Est-ce que na zo nsemuna? Même ça non, est-ce bata moto tout baza ba luba. Ni voit pas sur na Congo. Ni voit pas sur na Congo. Est-ce que ba luba tout baza na ba moto? Et bon na bato ba pousse ba pousse wana mingi to que bata moto mingi ba ba monko. Bata pousse sur ba bata bandundu. Mais bino komi ko boma mutu nyoso ka bozo mwana tozo welela ni nanya ngwa komi president nanya ese oye kanga milikolo na sena bino ona Congo boye binzambe ese wakati ya ngwana pe kanga milikolo boza ba vegle c'est pour ça bosa makamna ki vegle cité nyoso ba peuple congolais ozala muluba ozala muswahili ozala musonge ozala katange ozala muta bandundu ozala muta bunya ya Kenya mai ndombe soki bekole bele batozala ngo basengele basuku banani bambala batandu bandibu bayombe bakata kokombe soki batetela ba quoi encore bekole zebele ba lobo ba biso tout oza batu ya Congo biso tout oza bata Congo biso tout abata Congo totika tribalisme à cause de buzoba sinon toko perdre soto luki nzambe te toko perdre mboko ezokende moinde mboko ekende yaya moinde mboko ekende kalate ba obengana biso ba mindele balembi biso ba obengana biso lingo fungola misu te tonika tovana na mboka oyo retraite na bango pe bakomo dimina ngona batu mwindo yaya so bolingo yoka te bokabola kasi Congo ndenge Félix akomi président na Kinshasa bolingo yoka te bozwa kasi Martin Fayulu madidi yake ndoko porter ko voter serment na nini na Goma poto koma kasi na des présidents pour tribalisme sila mais so bolingi kasi kimia kota na Congo bototala nanu soki Félix aotambusa mboka ndenge nini bolobi Félix atanga taza illettré bino kasi botanga bozwa kata biki na kaye tango yazo pesa mitindo bino na sima bozo lobena na matoit tango mona ki azo yeba mambo wate bolongoli boche obolo parce que mboka ngo bebi nango biso lobi que toute élévation vient de Dieu mais nzamba partage la gloire nete ezala Félix ezala Martin Fayulu bakozalaka na Congo te mutoza na présidente Dieu va la lever nzamba kolongola bango nzambe akolongola bango na pambo déjà bino batu bofinga nga nzamba pambola bino babanda kofinga nga mingi avana yeba nzambe echangeanga ne lokote nazaka lelo na pema na bomoi pe nzamba zo sala mingi na vie na ngai kande na vandele bino lokola première dame kande na vandele bino lokola maman Mélissa toute élévation vient de Dieu parce que c'est Jésus qui m'a changé botika tribalisme eza malamu te nalingi ekolo tu na kombo na Yesu bye bye c'était Maman Clarisse.